Original. Mbote bande konangai ngawa bino Jean-Paul Djamba tokutani lisusu na émission na biso tolobe la santé bande konangai lisolo na memeli bino lelo eza lisolo ya maladie babengi virus ya Ebola. Po bomoni ça fait 9 fois d'histoire oyo épidémie oyo ezokomela biso na RD Congo. Na yango vana bande mission na zone ngana betela bino mwa lisolo muke histoire oyo ya maladie oyo babengi virus ya Ebola o babengi na français fièvre hémorragique. Donc lisolo ya virus oyo ebandi na 1967 na mboka Allemagne na ville babengi Marburg. Donc en 1967 ba chercheur bazaki mo ebele bazaki ba cellule ya ba singe kuna cellule ya organe babengi rein pour ba étudier par rapport à ba décès moko ba nako découvrir kuna. Mais siko e basa la ba recherche 7 bakufa sur 31 7 bakufa ba mususu bazai contaminé. Wana izalaki virus utaki Uganda na ba singe na 1967. 10 ans après na 75 touriste moko australienne a utaki Zimbabwe yepe a développé virus wana. Ezaki la Congo te. Après sikoyo religieuse belge Namboko babengi Yamboko na Zaïre azupe fièvre moko inexpliquée nde bazui échantillon makila ne batindi na poto en Anvers. À partir on a débat komona ke non yepe azaki na virus amo Ebola. Siko place bakende ki place azalaki na Congo na mission nde place wana na mboka wana rivière moko elekaka wana Ebola nde bapesi kombo ya virus wana Ebola. Nde baye kosala enquête bamoni balobi non bato babala kokufa na malade na virus wana bato nyonso bazaki autour surtout na barite na biso oizaka ke mutu akufi bozo simba et tout ça bato wana bazaki contaminé wana na zoe sabino ezaki na 1976 na 76 nde sikoyo ba découvrir virus et pas na biso na Congo et bomaka bato pembele erwana e bomaka bato 1590 morts erwana na Ebola. Wana nde moi histoire mukeba ndikona ngai. Sikoyo virus oya Ebola nazo expliquer bino makambo oyo toyebe za carrément rappel muke pour tout ça attention par rapport à physiopathologie ndenge nini nzoto eza bien ndenge nini ekomi na maladie Ebola ndenge nini bato bazokufa na maladie Ebola. Donc virus wana eza kana ba virus nyonso bandikona ngai virus eza na besoin ya mutu pour y vivre. Virus ya moko et se reproduisaka te ekufaka. Na yango ezana besoin ya nzoto. Siko po ekota na nzoto il faut place moko ouverture ezali po ekota. Neti pota neti virus Ebola ba na ko expliquer bino ba produit ya nzoto ekutana nde virus a profité atamboli. Donc multiplication ya ba copie o ya zospisa la ye moko na nde ba bengi réplication. Si quoi il faut placer à ça la réplication na epo akoka ko vivre. Non yango soki akoti na nzoto mutu omona signe liboso za ba fièvre, ba douleur à muscle, migraine et robando sentir ba signe wana nde okoki ko infecter mutu. Okomi contagieux. Si quoi conséquence na ngoni ni soki mutu a développé ba biloko wana ba douleur musculaire banini. Babengi dysfonctionnement ya coagulation. Bato siko ba kokufa na Ebola eza à partir ya dysfonctionnement ya coagulation wana. Ça engolo banini. Engolo bake tout au long ya bartère ba misisa na biso bakayo ya mike batuma mabanga mike ya makila et se former. Mabanga wana sikoyo etapissé bartère nyonso. Ezangisi sikoyo artère oxygène. Trouble wana nde salike ba potapote zoki na kati
nde omonaka eya kosala bémorragie interne bémorragie externe ezwi foie ezwi rein obandi diarrhée obandi vomissement yango nde omonaka ekomaka ke vomissement wana na nini ekokende na borifice nyonso madusu nyonso ya nzoto okobimisa makila na zolo obimisi makila na munoko obimisi makila okosuba makila osumi makila nyonso wana nde ememaka bato ntina liwa sikoyo virus ya ebola soki ezwi yo na nzoto ekoki kose développer na 2 ti 21 jours avant bapremière signe ebima sikoyo bato baza na virus déjà basigne nini moto okoyeba ke moto oyo aza na virus ebola signe ya liboso bandeko na ngai eza température fièvre na plateau nde balobaka donc 38 to 39 mais ezokita te signe ya liboso yango wana mutoki sueur donc fatigue vomissement diarrhée sikoyo bato bazozwa ebola ndenge nini po toyebi ke moto soki aza contagieux il faut koevite kosimba ye po eloko nyonso produit ya nzoto nyonso ya motu ekomaka contagieux c'est-à-dire ke mutoki na ye ekokontamine yo basel na ye donc nie na ye soki osimbi ekokontamine yo masuba na ye ekokontamine yo superbe na ye ekokontamine yo soi na ye ekokontamine yo bamikeuse bamiyoyo nyonso liquide biologique nyonso moto soki aza na ebola soki osimbi ekokontamine yango nde danger nazozongela lisusu par rapport à barituel funéraire oyo tosalaka ke moto akufi bozolela bozosimbasimba ye ere moto akufi nde virus wana eza kose propage lisusu makasi basigne ya virus bandeko nde nayebisi bino lisusu awa eza kaka fièvre faiblesse musculaire vomissement diarrhée hémorragie irritation ya gorge douleur articulaire wana nde basigne ya maladie ebola sikoyo bamaladi ebola na mokili mobimba OMS donc Organisation mondiale de la santé et détermina 5 souches 4 souches eza bandeko nanga na Afrique souche moko eza na Australie na Philippines oyo babengi reston asiatique wana eza souche ya ebola oyo bamonaka na Philippines mais ezwaka banyama na bazwi yango epa motu te toza na souche oyo babengi Zaïre oyo badécouvra epa na biso toza na souche oyo babengi Soudan oyo badécouvra na Soudan du Sud toza na souche oyo babengi Taille Forest oyo badécouvra na Côte d'Ivoire donc transmission nango bandeko nango eza kaka nde babengi zoonose donc c'est-à-dire que transmission nango eza infection animale na biso mingi eza singe na ba chauve-souris et puis transmission nango eza direct na ba soki nyama neti akufi na ebola yo ke olie eza vraiment d'office po eloko nyonso eza na nyama wana déjà eza contaminé donc contamination eza direct par rapport à l'épidémiologie nayebisi bino na biso ça fait 9 fois épidémie oyo ezokotela biso na Congo mais mbala oyo eza mwa grave po ezalaka localisé na village ya mwa musika mais mbala oyo bazwi ka mibale to misato na mbandaka donc yango nde ntina émission oyo todiffuze toloba keno bato faut tosala attention par rapport à virus mais moi espoir ezali soki bazwi yango rapidement soki moto azomanifeste basigne ya ebola rapidement bako guérir ye et puis toza un espoir po banda boyebi ke na décembre 2013 na janvier 2014 bato ebele bakufaki na Afrique de l'Ouest na ebola bato bakufaki 11 000 na bapays ya ouest africain wana vraiment ezalaki épidémie monene na à partir ya wana badevelopaki vaccin eza efficace po batestaki yango na Sierra Leone bato ebele bapikaki nango yango nde depuis le 21 mai awa OMS baespère bakitaki na Kisasa bakendeki timbandaka Congo aparticipaki ndenge tozotanga awa aparticipaki na 4 millions ya dollars
Canada a payé Kibiso 2 500 000 $2 millions, 2 500 000 $. Amérique, États-Unis va payer 1 million. Union européenne a payé 1 500 000 $. Donc, nous avons 5400 vaccins. Nous avons déjà et qui n'a pas pour ça en Équateur. Banda qui est na personnel de santé, médecin, infirmier. Après, bateau bazar bazu maladie. Voilà, on a pour la maladie ya Ebola. Na banza to diffuser moi message to ko le bana bande ko na biso bazakuna que va éviter contact vraiment direct na bateau bazar la maladie, il faut éviter. Il y a un monde à bateau bazar ta masque, bazar ta combinaison pour se protéger. Comme on a toujours des baki de kamanyamase. Merci beaucoup et kun balasima. Original.